Allo, allo. Tata wa mama bandi kuna pesi batu nyonso mbote bakolanda live ya lelo ngai komona nga Clarisse Kwala Bibanata. Na live ya lelo na pesi batu o balanda nga na Facebook na pesi bino mbote. Na bandeko o balandelaka nga na WhatsApp na pesi bino pe mbote. Ba oyo bayebi te YouTube ya sika ezali Clarisse Kwala Bibanata. Wana YouTube ya sika. Tambola na mokili ososola. Tambola na mokili ososola mokili. Etambola na mokili okutana na banduki. Na batalikundu. Na bato bazali na jalousie. Bazali na kimotema mabe. Kimotema o babengaka kimotema mikundu. Azolo babia tambola na mokili ososola mokili. Etambola na mokili ososola bo bazana likundu. Bazana sorcellerie. Sorcellerie elingi koloba kolula ke eloko ya bato. Kokamata ke eloko ya bato. Koyoka moninga motema koyoka kosepela te ko moto mususu asala makambo ya zosala. Yo zosepela nango te. Esengeli yo yaka kokaseke ye. E yango yo makambo nga na lobaka. Parce que awa toujours nazo kendaka toujours na makambo na lobaka ba vampire oyo. Mais avant na kota na makambo ba vampire parce que makambo ngo nyonso siko ese bimi na polele. Nyonso efongwami. Na talisa nani bato ke banani babanda koloba na kati ya diaspora ya France. Na kati ya diaspora ya Canada banani babanda koloba. Na kokipe ko bossa na bakumbo mususu. Mais nga na yebi ke na tango nani ya mwa kala bato babanda le lion de Makanda. Abanda kokoma le lion de Makanda. Zenga mambu pe abanda kokoma. Bango basala bakoma kaka bango basala ba vidéo te mais bango bakoma. Le lion de Makanda na zenga mambu. Donc soki bango bakomi bato batie ba commentaire na bango ezalaki na ndingi wana. Ngai na ko sala ba vidéo et puis nazo sala ba radio na bata Congo Kinshasa radio onga na ko sala ba émission pe ba radio yango ezali na radio Lisolo ezana radio oya Dompey Vitakanga na ya Congo Bololo na Bopele Bobala na ba wechi kuna na Congo Kinshasa. Wana nga deja nazo loba na ba radio nazo sala pe ba YouTube. Mais bato ya Congo Brazzaville ezalaki mingi kokoma. Ezalaki moto ako sala pe ba recherche ya kotiaka ba video ezali compte YouTube ya Chéri Mbula. Boko mana YouTube na Chéri Mbula boko mona ba video na ye. Ni Chéri Mbula na 2012 ayaka ki kozwa video na nga lancer yango na kati ya site na ye. Mais entre temps moto pe onga na kotinda ba video na nga ezalaki zenga mambu. Après avec le temps et comment qui peut Congo Liberté ayaka kobima. Maintenant, après, Eyiko Kota, Aristide Mobembe Siba, Eyiko Kota, wana déjà na Congo Kinshasa, déjà bateau, déjà ba combattant, déjà ba régner déjà depuis Kala. Bazo régner déjà depuis Kala ba combattant ya Congo Kinshasa. Maintenant, il comme Aristide Mobembe si, a comme pena micro na ye. Et loko ezalaki mingi o bato bako mona o ezalaki nani ya ba
ya ba sapeur bango bazalaki na ba video na bango bako koma bako swana kuna wana ezalaki mais na ko lobane na côté ya politique na côté ba video ya ba sapeur wana ezalaki maintenant nazo lobana côté ya politique Aristide Mobebisi Bobe Baka awuti na Congo parce que akendaki na Congo azongi Aristide Mobebisi pe asali interview Karanda Evra Nango Marienta akoloba Evra Nango Armand Mandiono après te Sadio Ayukoyaka tango Sadio aye ba manifestation pe ye makasi Sadio Morel Conté Ayukoyaka après komi na bosani moto moko Diafuka Kevin Diafuka donc Kevin Diafuka Evra Nango Karanda Godofroy Aristide Mobebisi Wage bango wana moto abanda basala pona ko sala ba vidéo pona ko loba mais bato bako koma presse écrite bango wana bako sala na bango déjà depuis kala mais nga déjà nazo loba kuna na bata Congo Kinshasa nazo sala pe combat na bango nazo loba pe nazo sala pe analyse pona Congo Kinshasa nazo sala pe analyse pona Congo Kinshasa. Maintenant Chéri Mboula yuko découvrir nga akamati siko vidéo wana nga na lobaki na le 4 mars 2012 botala ba vidéo nyonso tout ya bato baloba mingi te Clarisse Akwala mutaloba alonsa ngo na Chéri Mboula na YouTube na ye. Maintenant ba Diafuka ba kuma luka siko ba Donald Imperator après comme na ba Fai Monama et comme na bato msusu bref wana ngana lingina talisa nani bino que banani bazalaki wana ba wage muto bazalaki wana ba Aristide Mobebisi Evra Nango Karanda Godofroy Diafulu Kweta bango wana muto bazalaki wana sur le terrain mais bango bazo yeba teka au fur et à mesure tango bango bazo sala ndengo wana bato oya lisuba oyo bakima ba guerre o bazana conflit na bango na sasunge so 8% bazali na kacha ba diaspora mais bango na bazo yoka bango te maintenant na moto ya ba Aristide na moto ya Godofroy Karanda ya Diafulu Kweta ya ba wage tala kotoyo ya ba Sadio tala kotoyo ya Marienta tala kotoyo bato oyo ya lisuba o bazaki frustré o bakima ba guerre bango maintenant bakomi koyaka na tango siko ya élection o ba élection ko salama bango bakoti pe na bosani moto moko na bosani Gervais Mbumba na Canada botala ka ba vidéo ya Gervais Mbumba na YouTube ezali wana Gervais Mbumba ezali wana. Donc na Canada ezalaki Gervais Mbumba nakanisi pe na Georges Ngoma pe akoloba na ba radio kuna ya Canada Georges Ngoma pe akoloba maintenant na bosani susu moto bato bakoloba pe ezali Robert Poiti na Kovalin Chibinda akoma livre ako leka pe na tribalité ako leka pona ko expliquer makamba tribalité voilà Kovalin Chibinda to yebi mingi ako leka pona ko expliquer livre na ye ya tribalité. Maintenant tango comme makamba ba élection en 2015 wana o nani yaki na changement à constitution bato nyonso bakomi pe goloba
eloko nini nga nalingi natalisa infiltration oyo esalami. Infiltration esalami na place nini? Esalami ke bato badéclenche, bato baye na énergie ya moto natangi bango deja na bakombo. Maintenant bato oyo ya lisuba baye kosinfiltre. Tango bango baye kosinfiltre, bango baye na énergie ya dénigrement, na énergie ya kofinga bato, baye na énergie wana. Maintenant ekomi entre bango ekomi koswana, donc bango baye na sorcellerie na kati ya combat. Nazoloba bien clair, bato ya lisuba oyo bazali frustré, oyo bakosa lisuba, oyo bako comprendre vision ya lisuba te, oyo bazala na kati ba diaspora, bango baye na sorcellerie na bango, oyo bango bawutaki na bango deja epa lisuba, baye na ngo na bosani Lionel Ngamba. Moto ya kosala ba video ezali Lionel Ngamba na Dailymotion. Soko bokomi na Dailymotion parce que ezalaki na ni YouTube te, hein? Ezalaki na ni Dailymotion. Et na Dailymotion bokomona ba video ya Lionel Ngamba ezali wana. Parce que na yebisi déjà que na koki pe ko bosa na ba kombo. Mais à chaque fois so ba kombo ezongi na koloba. Na bosani Lionel Ngamba. Donc Lionel Ngamba koloba. Maintenant infiltration oyi ko kota sikoyo na bato ya lisuba bazaki frustré. Oh déjà ba comprendre que déjà vision ya lisuba te. Ba raté que déjà vision ya lisuba bango batikala ko comprendre ngo te. Et bango bakamati lisuba que lisuba zali moto le sud. Non. Lisuba zali na moteke. Donc na kati ya le sud wana ezalaka na banzinga nyonso na kati ya le sud wana. Donc bateke pe bazalaka. So boke na kati la bwenza bateke bazakuna. Babembe babembe te bateke bazali kuna. Maintenant tango bango ba infiltrer siko diaspora et comme siko nini et comme siko koswana et comme siko bango ba komo ningo memango ko ezali tribalisme. Non. Tribalisme tika kozala te, ezali sorcellerie. Et loko bato bazo confondre na place wana que ezali sorcellerie mu de kotaki. Et tango sorcellerie ekoti sorcellerie sala nini ko diviser ke bato. Maintenant ngana lingi na talisa ici c'est loko mususu. Bomoni génération oyo ya ba colon, oyo ba botami na tango ba colon. Parce que l'indépendance bazwi yango kana 1960 ans. Donc bato nyonso wana oyo avant ba botami na tango ya colon, bazali na éducation ya colon. Bazali na éducation ya ndenge oyo ya siko te, non. Bongo bazali na éducation ya colon. Et na éducation ya colon wana bino kososolango na Modeste Bukadia. Ndenge Modeste Bukadia lobaka. Wana ezali éducation ba colon bango bazwa. Donc bango batikala kosala effort ya kolongola éducation ya colon te. Bango batikala nani na ki colon na kati na bango. Maintenant esali siko conflit ya génération. Na génération oyo ya ba Modeste Bukadia ya ba ministre Maleka, wana génération ya ba colon. Na génération oyo elandi oyo eyena makambo mususu bazwi ba conflit ya génération. Tribalisme te, wana eza tribalisme te. Parce que ni eloko wana bato bazo confondre ba mots. Que eza tribalisme te, ezali nani sorcellerie et puis ezali pena conflit ya ba génération. Ekoti wana. Tala siko ko swana ba ma swana na kati ya France. Maintenant ekoti pena infiltration ya bato ya Sasu, oyo ba infiltrer ke pe bato ya ba diaspora parce que Sasu asala kana nini? PCT na basasu bango basala kana nini? Basala kana corruption. Donc du côté wana bango bako diviser bato. Maintenant on a progressé. Donc tout ça clair. Ezali na sorcellerie ekoti, ezali na problème ya génération. Maintenant tango plus bato bato bako kota Facebook ayiko bima. Facebook abimi na Facebook wana bato bakomo kote bele. Bato pe bakomo loba. Maintenant
na bato oyo bakosala bakotondre bato bamicro après wana zia na tv mpe eyaka kobima zia na tv mpe ayaka kobima. Donc à part zenga mambu akosala bainterview ekomaki na Congo Liberty, après ekomaki mpe na zia na tv mpe ayi kobima. Maintenant Karanda na Evra bazwi conflit na bango kuna, donc se séparer. Aristide Mobebisi toujours azosala makambo na yo asalaka, donc apesa micro na bato nyonso, na bato PCT na bato ya diaspora, apesa micro na toujours, donc wana kuna problème ezali te. Maintenant Sadio pa yiko yaka bango pe ba continuer na Sadio kosala makambo nyonso teo bango ba yiko bimisa conception na bango ya Koko Sadio wana bango basalaka na Sadio Morel Conte. Maintenant Bob Ebaka tanga wuti na Congo na DRTV aye, maintenant akuma osala sikoyo we Bob Ebaka na ye mwana akuma osala Bob Ebaka na ye. Maintenant yiko lo bien clair que ngana sana binote ngana sama makambo. Donc awa na video ya lelo ngana zotalisa bino bato babanda deja koloba asite bino bango. Maintenant na bato baye après. Maintenant eloko nini ezo lakisa eloko conflit nini na bato baye après. Conflit ezali na place ezali que bato oyo baza na génération oyo ya ba colon oyo bazwa éducation ba colon bango balingi kosala brimade ko brimer ke bato parce que colon apesa bango éducation wana ko brimer ke baninga, c'est-à-dire soki yo oye sika esengeli bango ba brimer yo, bango ba ko appliquer yango na kati ya diaspora ya France wana na bato baye sika bango bazo brimer bato baye sika, c'est-à-dire soki yo sali réflexion na yo ou bien soki yo lobby contre X, maintenant X wana akoluka yo soko za mwana mobali akolala na yo. C'est ce qui s'est passé parce que bazali na éducation ya ko brimer bato, la brimade. C'est ce qui s'est passé dans la diaspora. Donc pendant bino soi-disant ba jeune oboye boko linga ko respecter biso oyo to banda déjà makamango te na compter pe après Gima Fimba baye Gima Fimba ayakaki na tango après l'élection wana Gima Fimba ayakaki, mais avant pe yako sala pe déjà Gima Fimba ba Wabari ministre Wabari. Maintenant la jeunesse wana la jeunesse yesika o ezala kati ya politesse, parce qu'il faut koyeba que bango balobi que bango baza ba jeune, mais en réalité baza ba jeune te, eza la jeunesse te. La jeunesse ezali bano bazo bota sikoyo ni bango wana jeunesse, mais bo bazali wana o balobi que biso to bobo manana sima ya la jeunesse pona ko fingaka bato pona ko sala ben poli wana ezo dépendre maintenant de l'éducation de base yo du na ndako lokola bedim kayi lokola ba fay monama bango baza na éducation de base te, bazali na problème nani affectif, baza na problème mususu, baza na problème oyo na kati ya famille na bango ezali soit baza na manque, soit bamelaki mabele ebele te, soit mama akufa, soit tata akufa, soit baparent bakufa, baza na problème affectif. Donc éducation de base na bango ezomonisama que éducation de base ya motekoko zalo te, baza na kati ya impolitesse. Maintenant na kati ya impolitesse wana esali que ba vieux oyo bazali na éducation ba colon o baza na kati ya France wana balo biso to kolakisa bino ndenge ni ba brimer ke bato lokwa bino pe bolingi mbongo biso to tia mbongo na biso en jeu. Maintenant ba kamati mbongo na bango ba tia en jeu biso bango ba sala bango ba vidéo te. Maintenant ba biso siko to kolala bino siko na masoko siko awa nazo ke na clair hein pour na bo comprendre bien, parce que ezali oyo se passer na kati ya diaspora ya France wana ezali makambo se passer na kati ya diaspora ya France.
parce que bango bakosala monoko na kosala bavideo na kofinga bagrand wana maintenant bagrand wana bati bambongo na bango jeu e ni makambo oyo bobe baka alobaka eza na bajeu ya mutu na se makolo na likolo e basali bango yango basali bango bajeu ya mutu na se makolo na likolo basaleli bango yango basaleli bango yango maintenant nga na kolakisa bino point moko tango la nuit du poule esalami tango la nuit du poule esalami Lionel Ngamba aye na ide na ye na ide wana basabote Lionel Ngamba balingi babotola ye la nuit du poule na ye ya marque ya Lionel Ngamba balingi babotele ke mokonzi wana ko président la nuit du poule wana balingi basomba ye na 36 000 euros et balingi baboma ye basali ye sabotage mais malgré sabotage wana makambo o Lionel Ngamba alinga kosala esimbaki bosuivre bien makambo ezoleka na kati ya diaspora basaleli yango isu na nani basala yango na Norba de Paris balingi badenigre famille na ye mpona batendre ye balingi badenigre famille na ye balingi badenigre ye moko mpona makambo oyo asalaka mais alakisi bango sikoyo abimisi nini tasatwa omoni maintenant tango esili wana bakamati sikoyo Clarisse Akwala nana azosala yango Bernard Pongi bango bazana bato na bango oyo baswanaka na Sassou Nguesso kuna na Congo donc Sassou Nguesso mpe azana baconflit na ye na bato na ye maintenant bato baswanaka na Sassou Nguesso 8% bapesaka bato bazali na kati ya diaspora awa bambongo mpona sikoyo baatake boba na kati ya diaspora enga na zwi ku wana bafuti mwana mwasi wana Olga Musutu ya Canada wana mbongo afinga Clarisse Akwala asali 2004 ya video akimi apakati. Maintenant Tom Melvin bobosa na Tom Melvin te parce na bosa na ki kombo wana Tom Melvin akenda na Congo ayaka koloba na micro ya Aristide Mobebisi. Tom Melvin azaki na Bernard Pongi ba écarté ye. Donc au même moment oyo bango bazoloba que mwana mwasi ya Olga Musutu wana Misutu afinga Clarisse Akwala au même moment bako écarté pe Tom Melvin. Tom Melvin sa kena na Congo ayebi makambo eleka na Congo aloba maintenant nga sali vidéo na lobi bon bino bozali awa nakangi bino tout na komi ba lettre partout na Canada partout na France na tindi maintenant na 2017 les indignés 242 balobi que bango bazo sala na Baudry na Malalu bazo sala bazo luka président la diaspora basali ba jeune bango kuna ba les 500 euros ya Eric bienvenue Bandu ba les 500 euros na yi moto alo makamango Clarisse Akwala na lobi non bino boko lia 500 euros ya Eric Bandu te boko zongisango et bino bozali bino boko jwa titre wana te batikala ko jwa titre wana te maintenant bota la vidéo wana ezali na Aristide na epa Aristide Mobebisi e ba yoka na kalisusu te Malalu Roland Levinitu ba yoka na kalisusu te na ba Baudry na ba Eric Bandu e panzana ba panzana donc Karanda panzana na Evra Roland Nitu na ba Baudry na Malalu ba panzana. Maintenant Roland Nitu panzana lisusu na batale zanzinye parce que ko bimela bango molumbu. Roland Nitu panzana na batu mususu ale zanzinye pona ye na butu azo bimela bango molumbu. Atikala ye moko akuma osala ba vidéo maintenant so batunie que Roland Levinitu sala nani bilan ya association na yo les indignés 242 wana awusala te Roland Levinitu motakanga manzakala donc na laksi bino
Maintenant toleka sikoyo boye na Jean Lewis ayi kobima ko ye azosala radio na ye moto oyo azointervive nani Gervais Mbumba balia Gervais Mbumba na sorcellerie oyo tozoloba oyo balia Gervais Mbumba na sorcellerie oyo tozoloba batinda Gertrude Malalu kuna na Canada baboma Gervais Mbumba et maintenant toyi kotala nini toyi komona sikoyo Malalu na fai monama bakosala rituel ya bakasi ya banzobi na nsima wana bato ebele bakufi donc nazo résumer kaka mpona bocomprendre et Gertrude Malalu abangi kokenda kuna na epa Pascal Lisuba abangi kokenda kuna abangi kokende pa Pascal Lisuba abangi kokenda akete parce que nazo talisa bino sorcellerie ezali na tribalisme te ezali na sorcellerie et puis ezali na brimade oyo bazosala na banani na bato bazwa baéducation ya colon parce que bakosala bato ndenge wana soki okosala monoko baloba nzela biso tokopesa mbongo soki oza mwana mobali biso tokobima na yo soki oza mwana mwasi mpe biso tokobima na yo mpona kosukisa yo ezalaki ndenge wana e basali yango na kati ya diaspora babimi na bana mibali babimi na bana basi na ko parce que bango baza na éducation mosusu maintenant naleka sikoyo naleka na eloko ezoleka na sikoyo Edim Kayi ntango abandi aza na baproblème na Lionel Ngamba parce que Lionel Ngamba alobi bino ozoboyikote makambo nga nasali boyibiyiba biloko na nga ya bango kuna mpe bakabwani na Lionel Ngamba maintenant Edim Kayi abandi osala eloko na ye ntango Edim Kayi abandi moto cible na ye oyo azwa nani azwa grand écrivain oyo awa na Allemagne balivre na ye bakomaka yango na allemand batraduire yango na allemand oyo ya congolais Alain Mabankou akamati kosasa Alain Mabankou na likolo Edim Kayi wana oh Alain Mabankou aza soki na 500 akolia bambongo ya pouvoir soki ndenge nini wana Alain Mabankou abaneka tranquille ntango asisi na Alain Mabankou aye sikoyo na nani na parrain ya fai monama oh parrain ya fai monama akomi kokritike ya video ezali akomi kokritike parrain ya fai monama après or na ntongo wana parrain ya fai monama azalaki ayi kosala alliance na Modeste Bukadia bayi kosala bamanifestation na bango kuna après toyi komona sikoyo boye parrain ya fai monama ayi kosala interview na kati Edim Kayi après Edim Kayi abalusi monoko ote nga nakoloba mabe ya parrain ya fai monama et maintenant sikoyo nakuta na ye eza lisusu ndenge wana te abalusi mais entre temps parrain ya fai monama asali alliance na Modeste Bukadia nakotalisa bino sorcellerie nakotalisa bino harcèlement nazotalisa bino éducation oyo ya mabe ya bato nazotalisa bino et Facebook eza bakongolais te maintenant oyo nga nazoloba oyo nyonso bango sikoyo babandi kuna na France Clarisse Akwala aza na liboma Clarisse Akwala aza na liboma ezwi esimbi bato tu bakomi koloba nawi d'accord nakomi kokanga bango moko depuis nakangaki groupe oyo ya Bernard Pongi na Malalu nakangi bango Malalu aza na kati parce que Malalu akenda na Bob Ebaka abandi koloba nga na sali droit de réponse et pas ya Bob Ebaka nasa sala ba droit de réponse ebele nakenda na Bob Ebaka na sali droit de réponse nake pa Lionel Ngamba na sali droit de réponse maintenant ntango na lobi depuis mois de mars nazoloba yango oyo sikoyo ekwei na nani ekwei na Aristide na Karanda parce que bango bayebi ke makambo nyonso ebanda na ba Aristide na ba Karanda na Bevrar na ba Jeff Lokuta donc il faut écarter bango mpona biso tozwa place Lokuta na bino
Clarisse quoi la loba ngana lobaka pona kopesa bango raison te non ngana lobaka parce que na yebi na mona ndenge nini Aristide banda na mona pe oya Norba de Paris ndenge nini azosala ndenge nini azosala soki émission na yo akosala wana nyonso wana nga nazomona nalobi non bino okosa sorcellerie na bino bongo te angwana nazoloba nalobi makambo bakaranda na Aristide bavivre nga na vivre yango na mois de mars me nazalaki nga moko nazobuda nga moko entre temps bazoloba kuna kaza na liboma après tomonaki liboma sikoyo ya malalu akolonga bilamba na miso ya bato sikoyo nakomotalisa bino sikoyo liboma ya nani ya fai monama oyo ake sikoyo epa apare na ye na bacimetière alobi biso tozosala makambo boncetre donc makambo boncetre bango basalaka kaka soki ekoarrange bango wana bango bazosala makambo boncetre mais soki Clarisse azosala makambo boncetre wana ekomi liboma sikoyo nakangi fai monama oyo azolobaka Clarisse akwala aza na liboma mais ye fai monama ke na bacimetière mazali franc-maçon parrain na ye asa amemaki deja na kati ya franc-maçonnerie mais yo koko landa nzela bancêtre mpe okesi na nzela bafranc-maçonnerie te okosala yango te yo fai monama okokokende pa bancêtre epuis ozali mpe na kati ya franc-maçonnerie te parce que ndenge wana baparrain oyo baza na kati ya éducation oyo ya bakolon bazokosa bino bazobungisa bino nzela ebino olobi ko boza ba jeune te boza bampaka bana na bino oyo boza ba jeune sikoyo bozwi yango monene sikoyo nazolakisa bino éducation oyo ya bato bakolon na bakolon bakopesa bino mbongo bakosala bino bajeu ya mutu na se makolo na likolo ebasali bino yango na nko ebozwi yango ya monene bokomi na soni diaspora ya France ekomi na soni ya monene malalu akimi abangi kokende pa ya Pascal Lisuba kuna abangi soni parce que monoko eleki trop na bango na bata France Lionel Ngamba alaksi bango ati bango anku kao alaksi bango Lionel Ngamba Norba de Paris alaksi bango ali bokosaka nanga te nga nazali intégré na kati ya mboko eza bino te boma na nsima bato mpona kosala makelele na nsima bato makelele ya wenze donc bavio wana basala bango bajeu ya mutu na semela makolo na likolo basala yango na basi basala yango na mibali na nko sikoyo bozwi yango ya monene sikoyo e awa tozoloba wa moto moko atikala komona Clarisse akwala aza te mais bango bakomisi internet Facebook ekomi ya bango eza ya bino te boza na éducation de base te yango wana bavio wana bamonisi bino yango sikoyo balakisi bino na mode sikoyo ya bakolon alors sikoyo toleka nani eloko nini bango basali ntango nga na bimisi livre oyo moto abimi nani Obembe mwana ya François Obembe oyo balia epa asasu balia epa amarengo abi balia epa Lisuba balia akamati kombo na nga atie nga na moni yango soka tu na nga akamati atie na nko nalobi oui oza na makila bakolo osala na nko me nga mpe na koyebisa oke nko ezali ko contre ko okolongola kombo na nga na kati ya liste na bino okolongola yango parce que oza moyibi basaka na nko sikoyo nga nazotuna nani Jean Lewis nga nasali baémission ebele na Jean Lewis est-ce que soki nga nasali baémission na yo Jean Lewis Edim Nkayi de quel droit Edim Nkayi akenda kozwa baémission nga nasali na yo azwa bafoto yango atie epa na ye mais azosalire image ya Clarisse akwala te azosalire mosala ya Jean Lewis Edim Nkayi oyo akodénigre parrain ya fai monama akodénigre Alema Banku ake kozwa bavideo oyo nga nasali na Jean Lewis mais Jean Lewis ezali Edim Nkayi te
Christian Dior ezali Yves Saint Laurent te, Renault ezali Peugeot te. Mais comment yo ke na kozwa biloko et pas Jean Lewis? Mais ozo baby ça mosala à Jean Lewis. Bato ba koloba oh. Mais Jean Lewis. Donc soki bato ba yuko pesa interview pa na yo, yo zo protéger biloko wana te. Yo zo protéger ba vidéo oyo bato bazo ya kosala pa na yo te, yo zo protéger ngo te. Ni makambo elekani. Mais Jean Lewis, ni makambo nga na loba. Na lobi Jean Lewis. Comment Clarisse Akwala yuko pesa ba interview pa na yo? Et yo yebi bien banani ba pesa lo pemba na radio na yo zanani Sadio Morel Conté na Aristide Mobebisi. To lo ba ke pai to ke da pe pai. Radio wana, radio ya Congo Live 11. Ezali Aristide Mobebisi na Sadio Morel Conté moto ba pesa ngolu pemba. Est ça clair? Na yebisaki bino ke eza radio ba vampire ya batali kundu awa sikoyo makambo nga moko na kombi na kati ya livre awa ebimi sikoyo na mpolele edi mkai akozwa bafoto na nga wapi epai ya Jean Lewis Congo Live. Mais Jean Lewis azolobela ko moko te ango na lobaka likundu ango wana ba faux journaliste bango wana ba ye bazana projet da bango mususu ya konuire ya koboma bato ya kolia bato. Gervais Mbumba zaki moto akoma ba livre na yezali bo beta wana Gervais Mbumba bokomona ba livre na yezali bino bataloniari botika likundu bino bataniari botika likundu bozana likundu ya makasi bozali vrai na likundu boza vraiment na kimotema bondoki bino bataloniari. Et tati mabiala lobango ha alo bino mwani na kati ya loniari awa ba boloko ezalaka kuna ya ba kolon bako leisa bango bato bayaka ka wana bato bako huta ba Chad bako huta ba Cameroun bako huta ba mboka kilikili Afrique équatoriale française ou bien Afrique occidentale française bayaka wana bayaka kosala babenga ngoni kosala boloko na kati ya Congo bako lesa bango ba barbare kolon bako lesa bango bato ba Tchadien bazali ebele o baza ba Congolais mais baza ba Tchadien baza na kati ya Congo bako lesa bango bato dans le coup de wuta déjà pas ba kolon ou atika kuna parce que so bokena kati ya ni Bolande wana bokomona ba prison oyo ba kolon batika ezala kuna ba côté wana. Donc balesa bango bato angwa likundu eza makasi angwana harcèlement eza makasi motema be motema likunya eza makasi awa siko na fungoli mpuka ngonyo e ba colon barbare bako violer basi bako kota bango ba zemi ya ko bako tika pe bana wana na nko batiki bango wana e bana wana bazana nko wana bako salela pe bino banko e ngamo ko na vivre ngo bana ba métis wana o ba kolon batika parce bazana makila bazana venin ya kolon wa zaki nko bakosala bino nko. Donc nazo laksa bino lelo nko o elekani na bato oyo bazalaki na éducation ba kolon basali bato baswa disons ba jeune wana basali bango nko basali bango jeu ya mutu na sema kolon na likolo basali bango e bozwi yango ya monene lelo botuna bango botuna ne dim kai pona nini yo un coup on va critiquer Marc Mapingu tant qu'on coûte na Marc Mapingu alors on change et là on y ne se passer bato ba jiba ba photo à bato bato bazana manque d'affection na c'est un problème na bango mususu Nathalie Sibino ezali eloko babengaka République du Congo etika kosama na Congo te ezali ba colon barbare o batika venin na bango wana et venin yango toujours ezo continuer et soki na kati ya famille na bino moko boza makasi te mpona kolongola venin wana mais kocontinue napesi bino révélation ke wuti déjà depuis ba colon ezali te ke wuti na kati ya famille na bango mais wuti déjà depuis ba colon venin yango ezali banani ba colon barbare moto batikaki yango ezo continuer e basali ko na kati ya diaspora France wana na bana basi
na bana mibali basali vrenko ango na moni basi mingi bakimaki na bango bako ya susu ba manifestation wana te parce que basali bango vrenko. Donc ennemi na bino za Clarisse Akwala te. Soki ko arranger bino okena na miso abato boko lungula bilamba. Soki ko arranger bino okena ba cimetière. Et Clarisse Akwala alakisaka banani alakisa bantio. Bino oyebi Rochero azaki moteke. Bino oyebi Ngansi Nyakos azaki moteke. Oyebi Karanda oyebi Aristide Mobebsi basa bateke bantio bavivre que partout. Na lobi te que Karanda aza na raison. Na yo bongo te. Mais nazo lakisa bino antio baza banani. Karanda aza antio. Aristide Mobebsi aza antio. Et bon kanisa que soko wuti na Afrique de l'Ouest okoko za antio te si okoki po za antio. Parce que antio bazalaka partout. Na Afrique de l'Ouest bazali, na kati ya Asie bazali, na kati ya Inde bazali. Na kati ya Birmanie bazali. Donc si koto kenda siko na mode oya bino, bo yoki siko ba argument ya Clarisse Akwala. Bo yoki yango bien clair. Donc bato basala mabeza ka bato bazana Congo te. Bo sala kati ya franc-maçonnerie. Ba memi bino kati ya franc-maçonnerie pa na kosala bino nko. Donc kaka ndenge pe bino o kritikaka ba PCD na bato ya Congo kuna kaka ndenge ngape na zoloba na bino. Parce que le to suki wapi. Clarisse Akwala azana liboma. Mais Clarisse Akwala atika repesa liboma na moto te. Et Facebook eza abinote, YouTube eza abinote. Maintenant moi no ba bengi Isidore Ayatonga, baza isusu ba tiki cible na bango eza isusu asunge so 8% te, eza isusu mokokote et comme Clarisse Akwala. Alors bon landela siko Clarisse Akwala. Yo Isidore Ayatonga, yo Bernard Pongi, yo Roland Itu, yo Edim Kayi, yo Fay Monama, yo Malalu. Doki, bobimi na polele bobimi na poisse. Bo yoki explication, bo yoki ba analyse. Bo pesa ya bino. Bo pesa o ya bino. Bo pesa ya bino ba analyse. Bo pesa identité na bino. Bo pesa akoko na bino bazala nani? Bo pesa komba ba tata na bino. Enga tata na nga Akwala, je suis à l'image de mon père. Et bo loba neni Clarisse Akwala lobaka. Bo loba bongo, bo loba que je suis à l'image de mon père. O tata no azalaki déjà assassin. Bako yeba ti bo wana pe mwana assassin. Isidore Ayatonga ponga monoko no loba ti je suis à l'image de mon père. Au lieu bata makana sima batata bato mususu. Parce que ba yebi ko tata na yo azali assassin. Bandoki siko na laksi bino jeunesse. Na laksi bino bato soki Lionel Ngamba bazo tiaye mboto parce que ba yebi qui est Lionel Ngamba. Bayebi qui est Norba de Paris? Bayebi qui est Gervin Bumba? Bayebi qui est Karanda? Qui est Aristide Mobebsi? Qui est Sadio? Alors bino siko bato yo bolingi évolution bato te bolingi freiner évolution bato tozala bino mayele tozali na bino mayele angwana sikoyo bato wana siko asali bino ba jeu ya mutu na sema kona likolo na mbongo bosuki bobimi na polele bobimi na poisa